Kabouya, il y a que Tito comme à 5 mois, vous êtes secrétaire général à l'IDPS. Et si quand on est en prison, on a fait ce bambou de là en tant qu'Alvin Ngalamoul, mais Fitir, vous commencez à commune à Kalamou, président du jeune IDPS, Fitir, secrétaire général à l'IDPS. Ah, vous avez Fitir déjà. Vous dites qu'on a déjà bourgmestre à Kalamou. Et tu sais ce qu'il dit, quand on a salaki na école du partage, il y a un logo sur le Samoun, il faut que tu aies le connu sur le Sika na Yango. 20e anniversaire, il a fait perdre. Parce que tu 20 ans. Il y a des criminels politiques, il y a des sangs, il y a des malfaiteurs. C'est qui comme ceux qui Joseph Kabila Kabak. Non, Kabila n'était pas président, mon frère. Kabila était au non, non. Moutouna, tu ne peux répondre. Non, Kabila n'était pas président, Kabila était opérateur économique pendant 20 ans dans Nam Kazembe. Oyo cité comme Joseph Kabila Kabak. Son nom c'est Hippolyte Kanam Kazembe. Moi, dans Kassia, Paul Kagame. Il y a eu des personnes à Maniema. Autre pays garçon, Emmanuel Chada. À Kokate, Tokena na élection. Tokena na élection de fait na ya Kokate. Pemba, Félix Apeta Bango, et 42 minutes pour match Sili. François Beyate, c'est un criminel politique. Dans le monde constitution de l'État, on a d'autres nous sommes au Gabon, on a créé Gabon, on a créé Zimbabwe. On va créer beaucoup de nani sorcier nani John Numbi. Ba créé beaucoup de John Numbi na nini na Zimbabwe. Kabouya, il y a que Tito comme à 5 mois. Vous êtes secrétaire général à l'IDPS. Et si quand on est en prison, il y a un doulou. Et si quand on est en prison, il y a un doulou. Et si quand on est en prison, il y a un doulou. Azamwana motote, boa kosangai. Abangwani pete, boa wangata. Zambe ya le Nazarien. Le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babako la kima futa na musakolima. Lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi. Kolake mapapu, masope mafuta. Efada, thank you Fada, l'union sont toujours vous aurez libakou ya kwa ndabino na kati ya chaîne Nabino ya les Nazarien TV la cadre émission Nabino Masolo ya Mboka vous a présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne les Nazarien TV. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba les Nazarien TV. Je dis un grand merci à la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa pour notre confiance au Pessinga. Je dis un grand merci à Jires au Azana ma caméra pour papa Alain Kaka Loboko ya Nzambe au Azana Régie. La Congo ya Alvin tozana ya za membre de l'IDPS to soigner par rapport il y a actualité où il dit to beta affaire. D'abord il y a 20e anniversaire il y a PPRD et to lobela paix affaire il y a Chériban Kenda par rapport à Babis il y a Bana Université où il to beta paix affaire il y a Augustin Kabouya to lobela paix affaire il y a François Mbea to sima sima va point na ebele. Bon, avant d'abord, on a présenté bien invité dans les combattants, Alvin. Dans ce cas, on a réagi à tout vraiment exotifié par Nzambe. C'est ça comme on continue la servante de Dieu, Tiffany Mokwa. Et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye.
encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi, 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 afandi. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono de tika yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya daba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dosé. Tolobi à Touro. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Adaba généraux bakosala nini? Adaba ministre bakosala nini? Adaba président. On y va. On y va. Voilà, les bichons, c'est un plaisir, la Philomène, nous avons monté ma diverse de Yobo, pourquoi pas, 3 fois boss, Jack Pro depuis France, ici que vous allez habiter, c'est le plaisir. Donc, si on a Giras, c'est ma caméra pour la caméra. La présentée, invité dans le bonjour, combattant. Ouais, bonjour, ndeko journaliste Dadi. Na sepeli botondi ya komono oyo lisusu ndeko na ngai, cela veut dire zamba alingi biso malamu ndeto mwa susu mokolo ya lelo. Napesi mama na biso mama Tiffany oyo azaka na susi bayimboka parce que soki toza na ba mama boye na Congo, en tout cas Congo ezokende liboso. Congo ezokende liboso, napesi bambote ebele epa mama na ngai mama Tiffany, nzamba abatela yo abakiselo bakule ebele mayelo oza nango ekende liboso mama na peso bambote bela en tant que Alvin Ngalamulu mafiti bukomesa koni na kalamu président Luc de Jeune IDPS futur secrétaire général ya IDPS. Ah yo za ba futur déjà yo dit que déjà bukomesa kalamu et tu sais que dit tangu nazalaki na école du parti yebisanga eloko soko eza mundu benga ngomuni c'est que eloko eza pembe benga ngopembe pourquoi pas nazala secrétaire te kabi Augustin Kabou est incompétent, le secrétaire de la IDPS. Augustin Kabou. Voilà, Toko Mawala. Combattant. Bon, combattant, quand on a le sujet du jour, la biso, d'autant qu'on a 20e anniversaire, il y a PPRD, il y a Joseph Kabila, PPRD pour célébrer 20e anniversaire à la Baron. C'est tant que combattant trouve qu'il y a un événement. Non, de journaliste. Quand on a le 20e anniversaire, il y a PPRD. Oui, pourquoi prononcer Bongo? Bafetaki 20e anniversaire, il y a des criminels politiques. Il faut que tu aies le connaissance sur Sika na yango. 20e anniversaire, il y a PPRD. Bafetaki 20 ans. Il y a des criminels politiques, il y a des lisanga, il y a des malfaiteurs. Oh, babomi mboka, oh, il y a des systèmes AFDEL par mensonge. Oui, les autres hommes jour au jour. Ce sont des criminels politiques. Il y a un côté là, na mona qui va envoyer belé na carte anniversaire wana. Mais là qu'on a koyé bisa aussi taki kombo bozo qui Joseph Kabila Kabak. Est-ce qu'on non, Kabila n'était pas président mon frère. Kabila était non. Otuninga Mutuna, tu ne répondre. Non, Kabila n'était pas président. Kabila était opérateur économique pendant 20 ans. Il y a la République démocratique du Congo. Mafia politique. Ayaki Namboka, on a des pantalons, il y a couvre-feu, on a des chemises et un zao. Voilà. Hippolyte Kanamba Kazembe.
oyo cité comme Joseph Kabekabanga son nom c'est Hippolyte Kalam Kazembe mwana kasi ya Paul Kagame oyo appuyer mboka oyo na niveau moko akosakana te lelo Kabila oza courage ya débat soi-disant ba professeur que biso candidate na biso na élection 2023 c'est Olive Lem Moïse Kindoki oh que l'on congolais ça on les apprend de père et de mère ndeko na yebiso ke anniversaire ya ba criminel et salamaki na kingakati amelaki ba champagne ba salaki nyonso ba koki ko sala nga na regretter na monaki ba professeur bazoba bo batangisa nga na classe lelo bazo imposer bango keno candidat na bango na 2023 Olive Lem mabeza absolu bachi candidat Olive Lem papa Olive Lem biso to koloba boy avant Olive Lem baza la candidate il faut kangana nzemi soka jika zemi wana nda osala candidate to kolinga teke to zala mwana mwasi moko ozobela matrice ya popola après oloba kenonga na candidate moi je le donc ozoloba ba la candidate ya ba non akozala ba candidate ya banyama na zamba parce que ba fonda ka pembe na banyama Kabila yemo ko fana na banyama cela veut dire akozala candidate ya banyama ba ours ba lion mais Olive Lem bazana bana bota ou abota mais le temps depuis abota mwana moko pourquoi tu le abota raté otuna raté makila ya batu bazombonga mabe je vous dis non yebite ka bazana mbongo abota mingi nana yebi sûr abota raté ezake no makamo basali peuple congolais peuple asilika sambela nzambe punition ya mwana ndeko combattant merci vraiment nous on a mituna na biso abochu bozo banga kenon ce que Olive a commis candidat bomo na kenon au perdre pouvoir Kabila kuta kokate Kabila bimisa dauphin na ye woto benga kazaki secrétaire général et IDP pardon président fédéral ya IDPS na Manyema woto bengi garçon oyo Emmanuel Chada akokate tokenda na élection dauphin na ya kokate pemba Félix apeta bango et 42 minutes boy match esili c'est une kokata lobby de notre publication à lobby que notre président de la République c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ocha na rang ya ba Olive Lem je regrette Olive Lem azela bato bakufa asonga bango na maputa 3000 francs mais peuple congolais a déjà éveillé mona akenda susu matin ba yebise maputa kabela bambwana yona banyama na kati ya kinga kata la kisa bango mais combattant toujours na ba émission na biso mais combattant affaire ya François Beya lelo François Beya azana makala impression les amis comme la France na écoute na esengo makasi mais na esengo le fois Thomas François Beya très Noki escroc le François Beya na kata moko oyo azalaki conseiller spécial ya chef de l'État na matière ya sécurité nini ozangaki François Beya eloko nini ozangaki monsieur François Beya tellement que bamafia politique bacriminel politique alinga bete Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo coup d'état mais tant coup d'état esimbaka te bakangaka batu François Beya ndimi ye moko adévoilé basekret mikolo ekoya procès na ye ekoleka na télévision c'est un traître tika molimo ya François Beya epema désordre soki akokufa molimo na ye pema désordre mais je te dis mais naza na kanda mutu lokola François Beya okobetama cela François Beya te c'est un criminel politique donc le mutu akosi chef de l'état oyo nazokende mission moko na Gabon okakeye Gabon takeye Zimbabwe po bakende kokutana nani sorcier nani John Numbi bakeye kokutana na John Numbi na nini na Zimbabwe tinda bapesa bango mbongo epa Monsieur Soros nde mutu achaki mbongo na yange na 2018 pour à soutenir oyo tobengi garçon oyo nani qui s'appelle qui Foyou vrai non na ye Sekei Tidjane donc oyo comprendre François Beya na ane rasali 2 mois basekwa dévoilé on appelle ça secret d'état na ko bimisa on na télévision pour été François Beya c'est un traître c'est le procès na ye kalaté bazotinda procès na ye ekozala live
audience publique bayimboka ba comprendre. Mais Augustin Kabouya par rapport à propos par rapport à la jeune il y a IDPS avec il y a jeune IDPS au hasard à 40 ans naissé à 40 ans en soi ça l'a dit par rapport à la propos à Augustin Kabouya papa na zo yebisa yo ke eche na yebisa ki na école du parti na zaki mona muke na suka o bazo brevet ya école du parti na 2013 na Matete na collègue na nga lelo azabu commerce lelo ya commune ya Yangale matin merci eche na yebisa ki ngai soki eloko na olati eza noir benga noir soki eloko eza pembe benga pembe Augustin Kabouya donc obosani ntango bando koteka sucre na gande lelo aussi courage ya koloba ke jeune ya IDPS ya 40 ans akozwa mosala te mais ntango bato wana babando kosala marche tozobamba mabanga babiloko nyonso tu age ezalaka te lelo aussi courage ya koloba ke yo ke moto ya 40 ans akozwa mosala te je regrette ya mondo omoni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azoyamba biso semaine oyo tozobanda ti na kati ya nse Augustin Kabouya kanga bisaka okende Kabundi est parti mais si celle de Kabundi est restée par Augustin Kabouya elunyeka moyibi boteki baforce ya IDPS biso bato tokundeli pouvoir ti lelo tozaka na balabala ata moto moko se retrouve asa te to bando kobetela bino maboko kaka ndenge na yebisaki oyo tosolaki na yo mais c'est se préparer parce que kala te il faut okanga bisaka okende otindi bacriminel bakuluna ntina na kati ya oyo ya kuna biso tokende kokutana na papa na biso président de la république aza na couleur te otindi bakombata letina ye wana kufi policier wana kufi ntango letina wana kufi nana poursuivre conséquence tosengi na justice akomola banquete asala banquete na ye toyeba nani abomi letina wana kati ya oya biso tokenda po tokutana na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président ya bakongolais nyonso yo tindi bakuluna ya mombeli na oyo ya campus babandi kobeta biso na eloko moko toyebi te oza courage ya koloba te bato wana baza bakombatant te nayebi bango te lelo 3 personnes baza na prison makala Mikel Mike historien yo yebi bango te Augustin Kabouya monsieur Kabouya yebi bato wana te Kabouya yebi bango te nga na sacrifice pour jeunesse na nga mpona pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya Etienne Tshisekedi lelo naso na balaba na se retrouver na eloko moko te oyoza courage onga bafutaka ngai te Kabouya soyo bafuta oyo na IDPS te mais démissionné mwasi na bana lelo baza wapi lelo ozovivre kitoko à cause ya IDPS non ndeko journaliste alobi te ke eza ye moto atindi bato wana te alobi ke eza ye te wapi ntango bakangi garçon na posi kikolo aza na prison samedi passé nga nazalaki wapi nga nazali na prison makala nakende otala bandeko na nga bayike tozala na Christian Tshisekedi mama Denise mwasi ya mokonzi ya mboka atuka mama longoni ebele na pese bisika ozali mama Denise bamoto ebele atuka tomonaki bandeko na biso na prison moto otindaki makambo nyonso tu ekomaki nyonso otindaki ekomaki bandeko na biso toyesi bango babanga te tozokende sikoyo na justice basambisa bandeko na biso Kabouya yebaka eti tokoma 5 mois oza secrétaire général ya IDPS te esika na eza prison ya ndulu mais moto akufisi toza état de droit Félix alobaki nini makambo ya kimwana mai na ngai eza te moto akufi siko totika kasi eza secrétaire général ya IDPS moto akufi mais pourquoi lelo bino IDPS bozolela kaka ape kuna na tinani na mouvement secrétaire na bino zolela kaka bosi pouvoir mais pouvoir on va bino bozolela ka attendre pépère des aïki na pouvoir comme là qui va la te entre vous il y a des confusions bolela la les athées qu'est-ce qui se passe dans IDPS ça veut dire que le pouvoir a été négocié pour négocier avec pouvoir pour gagner qui élection telle ba trois non de kolanga ko ba tete ko gagner élection to ngona yo kwa na mutu na yo papa il y a des parti na bino les seuls partis bien plantés dans le monde entier. Ce sont 3 pays si je ne me trompe pas. Ouaya Mokili Modimbo, Ouaya na siège international, c'est l'IDPS na Katasoué. Donc il y a une élection, c'est une élection,
tout fonctionnaire a validé biso lelo toza na pouvoir. Pourquoi bandeko na biso bazolela? Eza par rapport ya comportement ya Augustin Kabuya. Jean-Marc Kaboul est parti, mais le système de Jean-Marc Kaboul est parti. Mais le système de Jean-Marc Kaboul est laissé par Augustin Kabuya, Lunyeka. Voilà, vous dites que ma foi c'est une défaite. Non, tu n'as pas quitté. Tout, on a connu que Mouta Zando qu'il faut faire un andoki. Augustin Kaboul c'est un sorcier. Maman a été parti de PSC Zokoufa. Parti de PSC Zokoufa, parti de PSC sa pyramide renversée. Il y a le état d'esprit. Tout le monde au monde a Zana Congo. Donc on tient micro baladère. Mais quand on tient la victoire. Asa Moutaï de PSC. Non, non, les mabichons. La bleue et Zomata, moi, Moutamakisi Biloko. Moutamakisi Biloko. Baratou Lukwebo, ministre de l'économie. Mafieux politique. Criminel politique. Criminel politique. Ministre économique, aujourd'hui qui est dans ce semestre, va faire 159 millions. Pour la biloko et matetosa na document nous sommes laissés. Bokoye babiso. Na utana nous na président de la République de l'Équateur, de président de la République de l'Équateur. Posons à la main à Kinshasa, marche opération sur les palais. Mais à vos yeux, pouvoir pour le cas qui est étudiant, que non, bon, ma bis na bango, ma transport d'étudiants, ils allaient bien mettre les lots, les étudiants la zone, la bis à étudiants, ou le cas qui sortit les lots, ils ont mon en la tête. Non, deux journalistes. Ce qu'on a dit que ma bis c'est mon en la tête. Patron de transport ils en ont. Charibo Okende. Voilà. Charibo Okende de courage. Comme le bochara ben comme. Non, mon Dieu la dame, papa. Oui, deux journalistes. Bino za la kaka so boche mutu esimbike banyo finga olongole bozusu mutu mususu boche asa banyo sala ya borote yete esimbite siko porte bino zani bino bondima te bino ça veut dire que ne bozala bongo mutu o vraiment za compétent ya loko bozala raté Chériba Okende za volé Chériba Okende ministre de transport à certaines matières politiques criminelles politiques autre ça na bango na mboka oyo yo benisi mokonzi mboka ana parler du peuple olobi mokonzi yaka okate riba to pese bandeko na bisi biso to beni académa school académa transport mokonzi mboka ye akati riba il faut ba pese ba étudiant ba bisi na bango ba bando kotamona mais Chériba Okende sali nini alongoli ba moteur ya Transco akomisa masala ngoni o ba benga kade etamo na mala nini komo ekuminga ya asali ba lumière moteur ya Transco asali ba lumière na sankou ngana solo na pasek ya Chériba Okende na yebisi na téléphone mon frère pour se préparer il faut justice ça le musala na yango bis ya bana batu ba étudiant si le bis ani mona na kate même mutation bis et ça gouvernement congolais mais tout le monde a sa place mon côté je la lingette donc je la lingette yo ça musala bien monsieur na ko pete lo maboko monsieur on ça le musala mabe moyen na pete lo maboko ça té banquet il faut salam ayibi ba bis ateki ba bis asala ba balinière bis les hommes en a été. Mais pouvoir en place, vous avez pouvoir en place, il dépêche pouvoir en place, mais payer son marché. Non, moi que je suis à mon étudiant. Non, ce qu'on le vit pour moi, moi que je suis à mon étudiant. Maintenant, on a fait ça. Vous avez mon étudiant. Ça les a été. Après, il y a les a été. Ce que vous avez dit, moi que ceux qui te le disent que moi que je suis à mon étudiant. Dollar et ça, comment pourquoi? Non, la économie à RDC. Ce sont des opérateurs économiques. Tout ça, dollar et négociation, ils ont maté. Hippolyte Kanambe Kasembe, Roland Kassia Paul Kagame. Mais déjà, le roi a pouvoir. Kabila est parti, mais le système de Kabila est resté par les ministres. Mais quand c'est qu'il y a besoin de pouvoir, il y a une négociation. Vous avez comment on a pouvoir passer en négociation. Kabila, ce cas, ça a qui pouvoir en négociation. Il faut passer en négociation dans Chada Rabi président. Félix a dû pouvoir router le colo et pas ensemble.
à l'objet mon c'est le temps est revenu, soit pouvoir. Je vais auquel de messieurs préparer déjà que au compte à boulot, messieurs, ma fait politique. Mais à ça, il y a procès à Kagame et il y a, procès à Vital Kamerhe dans les 11 hours, mais Vital Kamerhe n'est pas à Kinshasa. Wow! Donc, journaliste, on a Vital Kamerhe l'habité. Na BBC. Vital Kamerhe est encore le but que le 8 à Bozala. Alors, le but est innocent. Bon, c'est caché du district pour 2023. A postulé Kamerhe pour aider Bissot Deko. Mon frère à moi. Vital Kamerhe Burundais. Wakanini. Aider Bissot. On a justice à Tinda Bavio, Bakendogo, sur la Makala. Sur la Kaka, tant aux a déjà la cour de cassation, Moutuka prison et eux, à Chona Moutuka, aux hommes sur ce Makala. Voilà, merci vraiment, combattant, Tokomi vraiment Nasuka et Michel Nabiso. Mot de la fin cause à Nini par rapport à Mamio sur le message de relancer la peuple au Bazolano en ce moment et il va rencontrer sur pour ça rencontrer tout Bazon. Merci de comme Otuninga Moutuna Mokote. Nayebi ko za muto koki kokosana makambo 145 territoires lelo batu bozolo bake Félix akokate Félix n'est pas du pouvoir atikali kosala nini peuple congolais la ndanga madame makambo Félix asali pendant 3 ans et demi président moko à l'état na Congo asala mwa sati Mamouni dollar na cité il aura mata merci beaucoup ça va jouer un bon belé je fais ça un bon belé makambo Félix asala 3 ans comme Marcel Mobutu asala attends je dois passer beaucoup asala ngote hein on peut ça va jouer un bon belé tandis que les jeunes vont souffrir et ça le combination yo mon peuple congolais siliki et ça bon Félix et ça bon ngana yo tondimi pas ça sauver nation rien ne marche. Mais Mboka batekaki déjà Mboka. So le bien loko moko zo marché c'est tout à fait normal. Kabila, Hippolyte Kanam Kazembe Joseph Kabila Kapang. Ateka Mboka Pembo ateki oyebi dossier ya Jekami. Kabila il a vendu Jekami na 600 millions. 600 millions je vous dis, allez vérifier. Na za document na ndap 600 millions Kabila ateki. Na ba document na palais. Et bon, on a eu secrétaire général à l'IDPS, président de chef de l'IDPS, porte-parole chef de l'État de la commune à Kala. Nous avons un document. Nous avons un document. Kabila a été Jekami, na 600 millions. Félix, c'est le loi et le pouvoir. Abunda sur Jekami, na zone de la Congolais. Ni peuple à côté de monsieur chef de l'État attaqué. Mais ceux qui va gagner, Katangé. Nous, les Katangé, Tosengi, Patrick Montagne, Moko est au Kende Wadi. 145 territoires. Bientôt, bateau l'ensemble on a vendredi dans l'avion, dans un Équateur. Mokozamboka samedi, à cause de la sur terrain, pour lancer 145 territoires. Et là, on a essayé de faire le Koulou na matin avion, à Zénima en français. Koulou n'a zaki na valeur T. Mais le lot grâce à Félix Antoine qui s'est fait kilo. Avion, les zaki pour la riche. Nous, on a qu'un autre ensemble là, et puis il y a pasteur Jean Bosco. Na sans pressé. En 2012, ça m'a donné un avion. À l'époque, Katana Kinshasa 450 $. Mais le lot Félix a réduit l'avion local à Soso. Il y a un avion à Katana pour 990 $. De l'autre, comme on avion, on y a des sangaké, changement exacté. De l'autre, comme on peut être Mundako, yo yebi non? Yo yebi makamonga na to mono na mboko. Yebi se muta sa venanda ko yeba te que changement exacté. Mais le Congolais a commis la liberté d'expression. Article 23 Constitution. Élection 2023, chers combattants, élection ici. Mais pour postuler en 2023, les amis comme de père et de mère, pénalty à Souka. On est pour rater ça, pénalty à Souka en 2023, pour l'élection, pour postuler pour la de père et de mère. De père et de mère, de ma caméra, on a qui même Jésus, on appelle ça bande qu'on a versé dans la Bible, Deutéronome 17, 15. Pouvoir na yo pour faire ça on a pouvoir na yo pour faire ça aux frères na yo. C'est là depuis 2023 les hommes à peuple congolais peut s'appeler ça majorité tout modifier la constitution tous les égyptiens ne sont tous ça on a main rouge bali moi message na nga sur que ça boy peuple congolais tout ça la sima mokoza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilo kwa zana associé à mboka koleka yemo kona mwasi na bana na ye ayena mboka pona koyiba te akoli déjà na vie.
surtout tosambela mpona mokonzi ya mboka vo aza na souci ya peuple congolais aza le seul président na monde vo azotamboka na slogan le peuple d'abord soki Félix abundaki non kandeko soki Félix abundaki biso UDPS ebundelaki mpona ke intérêt UDPS ndekoyeko naza na États-Unis tokopera mosusu na John Biden tosala bafere UDPS na bino mbutu ezali bose retrouve te papa tose retrouve kabuyi lunyeka teka na fer tika sakomi miniko Augustin Kabuya Jean-Marc yando omoni Jean-Marc bakeye kosangana na Albert Muleko oyebi politique te mon frère omona botu te eza salite oloke na botu obongisa ndako na otia ta penti bandeko nango babongisa bate mpo bana ofuta ata mwa quelque chose okende kosangana na criminel politique oyo bacarrière mingi sur akatanga kabundi a détourné yimbi minere na niveau moko kosangana te ya onde tosenge na justice congolaise afungola banquette contre Jean-Marc Kabunda Kabundi toshite batu te sela batu ya nazali na batu ya Jésus le roc lobby mais c'est Kabundi Jean-Marc futambonga batu Jésus le roc avant ayi nakota dossier wa voilà kutana batu Jésus le roc baba sinso mona abando la toile abando kendo ko defona Jésus le roc bureau na ya GV bakanyao voilà information te en tout cas message na nga suke sabu kanga ndenga tolinga ko pesa na pesi mama Tiffany Mbote Belé na pesi PDG Junior Kalala depuis Londres na pesi son excellence Didier Bitu na pesi DG Roger Frem Olivier Masila oyo lelo mwana oyo na Sheribe Oken alingazo binamungu webi binamungu wazalaki na martyr gestionnaire ya Stade des Martyrs wa ibaki mutuka ya Stade des Martyrs o balanda kati na palais akeno zongisa contact oui numéro contact na repère César problème mon côté plus 243 81 830 12 89 plus 243 81 830 12 89 ndongo langa kingai na pesa signification Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa kudenga ta 2 secondes na pesa ka signification ya Fachi Comment Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi na mukuse Félix koloba frère Félix koloba ami Félix koloba tonton Félix koloba Félix koloba frère Félix koloba ami Félix koloba tonton Félix koloba social Félix koloba humble Félix koloba incontournable Fachi Béton président de la République, l'homme le plus célèbre du monde. Ouazana souci ba imboka, mokonza mboka, souci na ngezakaka, nomenga na zala kaka connaître sa commune à Kalav. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à l'équipe de Nazareth TV. Je dis un grand merci à Jiro Azagna sur ma caméra. On se retrouve à la prochaine du à Masolo et Mboka. Vous s'abonnez, vous s'abonnez. L'information à Mboka est toujours pour les canaux Nazariens. Ils ont pimba la soukate et le sauté pour les kawa. Les habitants invité la biso dans le carré règlement. La 4e chaîne la biso. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolake mapapu masope mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazareth